ata lelo ndenge ya loba ke singe reliaki biso na ye ekatani na ebisi yango lelo ekatana te. Problème na yo na Koffi Olomide le grand mopao eza nini? Ata musicien wana lelo soka yebana na mukili. Mais eza pona na tina na papa Wemba. Biso famille biologique to tikalaki komona mama Marie Rose te. Pona kotala ya na ngaza iko ya kufanda wa lelo ya wana zate. Lelo mukile komo seka biso. Mais bino ba journaliste internet boye ba ke bilili ezali. Soki to moni ke bo exagérer ndenge boza ko exagérer wana to ko lukisa journaliste moko internet to ko porter bino plainte. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Tour Yamboka, votre émission que vous aimez tant, Tour Yamboka, qui est présentée par moi-même, votre humble serviteur Trésor Bukele King. L'actualité nous oblige, l'actualité nous demande de descendre sur le terrain. Yango na meki kokita na terrain pour nato découvrir Makambo. Bienvenue encore dans www.congodialogue.com. Je salue comme ça Maman Francine Ngembe, la musique à la grande dame, la patronne. Pourquoi pas papa Pierre Ngombo, El Picasso. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Nous sommes chez qui? Je demande à mon caméraman Tokotano Nandaku et bon Nakwano Sebino et Lokoto Eko Sala na Epanani Tozali. Comme je vous dis, je suis à la famille biologique de Shungu Wemba Dio, alias Papa Wemba. L'artiste ne meurt jamais. Comme dit la Bible, mutumoko so ka biki libota na bimbe biki. Donc mutumoko so abimi star libota na mo bimba ba komi ba star parce que photo luka bango pour ba beta via star. Toyoki, mais Congo Dialogue a ça la descente na terre pour nazo ba vérité. Toki ke famille à papa Wemba na maman a zone affrontement na nécropole Babundi. Est-ce qu'il y a solo point d'interrogation? Toyoki famille à papa Wemba guerre na waze kwa na Koffi Olomide. Est-ce qu'il y a solo point d'interrogation? Toyoki famille à papa Wemba lobi bateka lupangu. Famille à papa Wemba grand conflit na bana papa Wemba. Point d'interrogation. Famille à papa Wemba elobé le gouvernement mabé. Point d'interrogation. Quand une émission oyonde to découvrir naba pourquoi wana le parce que. Dans chaque pourquoi il y a un parce que. Si y a pourquoi Bossalebo est parce que si aussi c'est le mensonge, tu découvrir en aucun cas de émission. Je demande à mon caméraman Mira, bonjour maman. Bonjour. Nous sommes avec maman Marie-Josée. Bonjour maman Marie-Josée. Bonjour tonton Guélor. C'est tonton Trésor King. Maman Marie-Josée. Toye et Panayo. Kotalayo. D'abord, actualité ezali 2 ans il y a liwa ya papa Wemba. Impression na yo plutôt sur des sawana et les kindengeni ne bo préparant oneni bo fêter yango ndengeni. Bon, talakaka eza parmi ba anniversaire douloureuse parce que biso to perda eloko mutia na libota na biso eza lokola nzete ya baoba ebandaki kokola mongo bakati yango na kati ya libota mais lokwa tozaka ko obligé ya ko continuer kolela yango to préparaki moi bilulu mike, cela veut dire famille se organisaki biologique se organisaki tolongwaki awa tokendeki nécropole toke ko déposer gerbe de fleurs na biso batete la tolelaka mutu kaka na mbunda donc tobinaki mbunda na biso surtout parmi ba mbunda wana eza na banzembo oyo ye moko amilelaka nango déjà par exemple Koile Owe par exemple Fukutanu donc eza parmi banzembo ya embaka de son vivant oyo epa na biso elelaka batu cela veut dire emilelelaka ye moko déjà après l'air toutaki cimetière na nécropole toyaki kozonga awa na siège na matete 12 setomba topemi muke na pokwa de 15h à 20h
Excellence Emery Okunji, que je salue, mes respects et puis merci, Papa Excellence. Na communauté mobimba ya Lubefu, tozalaki quelque part na Atlantique, na première riz, kuna pe bayambaki ba ressortissant nyonso ya Sankuru, pe tozalaki biso nyonso esika moko. Merci beaucoup, c'était comme ça Maman Marie-Josée apesibino ndenge et se déroulaki. Mais question na biso mingi ezali sur makambu kaka ya Papa Wemba. Tango olobi toye na siège na matete déjà batu babi est-ce que azande kwa Papa Wemba solo po batu babi ke famille ya Papa Wemba eza bongo na Molokai. Quand on dit Molokai matonge sikoyo Maman Marie-Josée relation na Papa Wemba eza ndengeni. Nazali l'une de sœurs biologiques ya Papa Wemba, cela veut dire nga naza mwana ya noko ya Papa Wemba za mwana tata mwasi nanga nga naza mwana fe général Uchudi batu mingi babanda ko benga ezala ye moko banda ko benga ka noko soda. Donc naza l'une ya ba sœur naye toza éparpillé à ville à Kinshasa biso to fandaka na Molokai te mutu na mutaza ne pa na ye Molokai ya fief na biso ki likambo ezali to kuta na kakuna mais précisément ngai na fande pa na nga na matete na 12C. Merci beaucoup Boyoki Maman Marie-Josée Azamuta Libanda te Azamutu ya famille parmi Batu Oyo Batu Bateye na profil pour dire que c'est mère de troubles Mutazolo Babanini mais toye baso Maman Marie-Josée c'est mère vraiment de troubles ne Batu Bateye tote Maman Marie-Josée Tokoyaka Kuna lelo perte ya Papa Wemba il y a 2 ans bozo gérer yango ndengeni Papa kokufela mutu ya ampleur ya Papa Wemba et a passe. Ce qui lelo yo Papa Gelor oye lelo nanda kunanga eza parce que oyo ki moi ebele yango peut-être oye na source pour ozoma ba vérité. To gérer yango na passe. To gérer yango na douleur, to gérer yango na rejet, to gérer yango na biloba loba ya bato ebele. Yango na ndima kilero o contacta kinga ike olingo ya koyeba mo ba vérité ebele. Yango na sepela ki kosana yo émission yo po tolongola moi biloba loba oyo elobami ebele sur famille ya Kondo Papa Wemba. Tokei affaire Côte d'Ivoire. Papa Wemba akufi na Côte d'Ivoire. Souvenir nini aux familles biologiques ya Papa Wemba ezanango par rapport ya mboka oza Côte d'Ivoire. Merci papa journaliste na kotala ndenge moya akendaki kokufa na Côte d'Ivoire na ndenge mwasi na ye akendeki sur place na Côte d'Ivoire na bana bayaki ko rejoindre ye sur place mais famille biologique papa na olo banzamba otalanga etikala ko bénéficier ata na infronté ya Côte d'Ivoire parce que moko bokai koyoka kele musu batu musu ba imaki eza pona yango po biso batetela neti mwasi na biso akendeki na Côte d'Ivoire pona kozwa ebembe ya Kondo koya na ngwao normalement na retour nae il fallait fendre sa famille à Papa Wemba alobela bango ke talanga na kendeki na Côte d'Ivoire balobaki boye basalaki boye mais eloko wana etikala kosalema te donc boye balelo mokili mumba boye ba que famille biologique ya Papa Wemba etikala ko bénéficier ata na infronté ya mort nae na Côte d'Ivoire. Mais il paraît gouvernement ivoirien, balobaki gouvernement ivoirien et ko banda ko futaka Batu, donc futaka orchestre Papa Wemba na libota Papa Wemba pona liwa ya Papa Wemba. Na sima wana pe mama Amazon aluka bino te po yebisa bino basolola ka mbongo combien to ba procédure ya kozombongo ngo ezalaki ndenge nini. Lelo na lobeli bino que net question opposé nga na ko sepela pe opposé ye maman Marie Rose parce que ye mutu akindaka na Côte d'Ivoire ndenge na uti koloba na je me répète encore maman Amazon atikala ko benga famille biologique n'était kolobela biso ouvertement que na kendaka Côte d'Ivoire balobela kanga boye basalaka boye te biso eloko kaka famille to remercier ki gouvernement Côte d'Ivoire kotala ndenge lolenge balelaki na Côte d'Ivoire kotala ndenge lolenge hôtel wana espace wana nyonso batia yango lelo ekoma kombo ya Shungu Wembadio eloko kaka famille auto remercier bango yango wana mais totikala koloba koyoka tate ke enveloppe songolo pakala ezalaki pona
famille biologique nae. Peut-être question wana na kolinga otuna mwasi nae nde mutu azalaki kuna peut-être yenda koki ko éclaircir bino na place wana. Bon on a délégation parce que tout le monde a gouvernement na biso ataki avion, il y a délégation ya ba musiciens au ba komena na Côte d'Ivoire. Na délégation na ata ba membre ya famille biologique ba kendete ata gouvernement na biso ya Congo. Azwaki membre biologique te ba koma kuna sur place. Merci mingi pour la question, on est vraiment question moko très capitale. Au moni yaya kufaka un dimanche très tôt, to uti ba église à l'écart que on est beteli biso to mi retrouver dans ma campagne. Kaka ndenge lolenge to uta ki église. To yeba kite ke na ma campagne, il fallait famille biologique to tambola ba passeport na biso. Et to yeba ki angote. Tangu to komi to zo lela. Nde to moni papa Zakari baba ce que je sali atika kabiso te. Alobi que délégation moko il faut accompagner maman Marie Rose ko kende nae na Abidjan pour que de kozwa accord. Tanane tinga na fandi na matete. Tani na ina longwa ma campagne na ya matete na ya kozwa passeport ezonga et pourtant bazalaki na besoin de passeport sur place. Na lingi na éclaircir bino. Dodi Shungu aza mwana grande sœur nanga de fête maman Hélène. Yé mutazalaki na passeport na ye wana Dodi aza mwana muke azalaki na ba 22 à 23 aza mwana muke donc neveu ya kondo. Muto azalaki na passeport sur place ezalaki ka neveu nanga wana. Nde bazwaki passeport à neveu wana nde azalo ko la famille biologique ya papa wemba oyo ekendeki na Abidjan. Mais biso to senga ki bakonzi ya mboka. To voyage kate to yebi ke er moko basala ka tenalier de passeport o ba koyi ko tia ba kombo ya famille biologique ba ko pe ko sala la biso yango to lelaki ke bati ata na tenalier de passeport bati le bsate lo ko ndengona parce que zalaki likambo ya gouvernement ya congolaise na gouvernement ya Côte d'Ivoire ba okaki pe ko lelisa basinga ba okaki pe ko mema biso famille biologique to kenda ta ko lokwa to zaki na ba passeport sur place tem. Donc famille biologique ne à part neveu na ngana Dodi nde mutu a accompagner ka maman de bakenda kana ai. Dodi accompagner maman azaki lokwa lisu ya famille Wembadio na délégation wana tango Dodi aye ye pasala bino rapporte ya Côte d'Ivoire. Papa na ebisio Dodi mwana mukie. Dodi mwana mukie. Il avait quel âge? Azalaki bon l'air wana azaki na ba 22 ans. Akota te sika moko tata kutu na morga pamba kota te parce que azalaki mwana muke. Na lingi suna bakisa boy. L'air siko gouvernement yaki ko affréter deuxième avion. Ba senga yika ba pesa mutu moko na famille. Mutu moko na ba kotia petit frère nanga Patrice Odimba que je sali. Mais Patrice bakenda basuka ka na aéroport. Ba fanda ka na kata avion corps a pas payé nde bango ba yambika corps na aéroport. Omonite donc comprenez la douleur, comprenez plutôt la tension et ça perte ya mutu munene tant famille loba boye ezo loba niveau ya négligence parce que mutata comme star a outa quelque part azana libota nae papa Nabiso moi bon, je dirais chez nous les baungani baloba esengo kozana libota po sika so okei otali libota na yeba ke libota no pesa nini etalayo. Famille à papa Wembe participant à Côte d'Ivoire. Famille à papa Wembe yebi accord ya Côte d'Ivoire tena libota basinya kinini makambo mbongo point d'interrogation. Tout ça toujours na maman José to découvrir ba vérité, eza vérité. Donc to boya ba titre lokuta na ba internet, ba nini po maman José yemoko azali apesi bisota. Maman José, lelo yo batu tout le monde na ba réseaux sociaux, ba maman José, ba bundi na maman Amazon, ba famille papa biologique ya papa wemba affrontement na maman Amazon. Oko kiko expliquer biso na nécropole qu'est-ce qui s'est passé au juste. Papa journaliste merci mingi. Na lingi penzano na lobela ba journaliste internet. Bino ba journaliste internet. Eza lokwa ba journaliste na biso ya écran te. Parce que ba journaliste écran bilili eli mwaka. Mais bino ba journaliste internet. Boye ba ke bilili ezali. Soki to moni ke bo exagérer ndenge boza ko exagérer wana. Toko lukisa journaliste moko internet toko porter bino plainte. Papa na lingi na éclairci na likambu ya nécropole. Na utayi koloba ne bandeli awa famille biologique ya papa Wemba. Tozalaki sage tokendeki nécropole avant parce que mikolo na Kinshasa phénomène embouteillage toyebi oyepa yango eutelité. Et puis toyebi que le 24 ango wana président Félix Tshisekedi azalaki na meeting na Sainte-Thérèse.
toyebi pe ke PPRDP barandaki pe hommage na kondo papa Wemba pe kaka na Sainte Thérèse. Alors biso famille on s'est dit tokende avant na nécropole po tozonga pe avant to éviter kokutana na ba embouteillage wana. Biso komaki na nécropole na ba 10 heures. Biso batetela na me répéter lisusu tolelaka moto kaka na Lokombe. Tokotaki na Lokombe na biso ti na cimetière. Tokutaki effectivement moi ba journaliste ebele bazalaki kuna moi ba saper ebele bazalaki kuna to salaki oyo biso to salaka na mboka na biso to leli to bini to baluki na cimetière na ye esili to bimi tangu biso to bimi na portail place ba koma nécropole to pusani place oyo batia barrière wana to bimi po biso ndeki na babiso na biso esprit de vie tangu to bimi tomoni maman journaliste omba aebisi biso batata mwasi bana na bino bazoya kote bino boza to telemi to yambi bana l'air to yambi bana to leli na bango to bini pe na bango Lokombe e pa na biso eza bongo to bini koile owe biso famille biologique to tikalaki komona mama Marie Rose te bino batu bolingi koloba bilobela to tikalaki komona Marie Rose te to kosana na affrontement papa jeunesse na Marie Rose. Pourquoi Marie Rose aza mwana mwasi na biso te ata lelo bokula za te ata lelo ndenge ya loba ke singera reliaki biso na ye ekatani na ebisi yango lelo ekatana te omoni bana ozana bango bana nyonso bakobalaka biso batata mwasi to kozalaka wana pour te dire que singe katani te Junior Kadi Joe Orphée bayaki kote biso batata mwasi bango tozalaki tobini na bango Lokombe pendant 45 minutes et sili biso to koti na biso poto welela koleka na embouteillage mais il que bana bazalaki vraiment na souci papa journaliste to tikala na bango babi vous partez avant comme ça pourquoi il fallait rester avec nous to se plaît ki makasi bana na biso to ko sala affrontement na bana pourquoi to ko boya bana pourquoi to si to lobela bino biso to batetela to boaka ka bana te to boaka ka bana te comment to boaka bana biso et puis bana nini Maman José, il y a combien de temps banda papa Wemba kufa ti oyaki omona bana na nécropole et sali ba tamboni obokutana na bana te pe soki bokutana tamula ikozi nango eza nini? Bon papa journaliste oyebi ke neti bana libumwa mama Marie Rose bana na bafandaka na biso na Kinshasa te bana na bafandaka na mikili ya poto neti nga banda papa kufa to kabwana na palais du peuple to bato kabwana na cimetière neti nga vana kokisi deza na mona kabana te donc mukolo wana pa na nga ezalaki esengo komona lelo Junior Shungu ndenga komi mobimba ya yananga ndenga komi na mandefu ya pembe kutu na simba kitina mandefu na epo na kolakisa ngabi Junior okomi mobimba ya na biso boy oyebaka ke yonde pena yondo otikali pena epa na biso bapesaka kaka mwana mobali nde bapesaka ye pena ya tata na ye donc pona nga personnellement ezalaki esengo ya kosakana te ntango namoni bana na nga tobini na bango na bakadi nyonso d'ailleurs bilili ezali okomona bana ndenge bayambi tata mwasi na bango sako ndenge bayambi bakoko na bango maman Ruta ndenge bayambi batata mwasi sako donc ezalaki esengo makasi na ebisi bino ke affrontement ezalaki te famille biologique papa Wemba ekimaki Marie Rose te po tomona kata ye na misu te tomona ika bana na biso de tobinaki na bango. Maman, vous maman Marie José, vous nous dites ndengozana ke bozana bon terme na bana ya défait papa Wemba na bana ya ndeko na oba kobenga tata mwasi banda papa bango kufa boza bon terme ata bomona na telelo yo so mutazana mboka museka so bomona ata téléphone ezali ba réseaux sociaux ezali bokomana qu'est-ce que bino terme makambu wana esala makabanda papa kufa papa na ebisi okaka en bref que toza en bon terme na bana to ana problème na bana te ba bana na biso to ba tata mwasi na bango toza vraiment na problème na bana wana te. Donc vous comprenez, chers internautes, chers téléspectateurs, qu'il ne faut pas créer un trouble plutôt dans la famille à Batu. À chacun son métier, à chacun son travail. Ce qui nous sala nous est un journalisme, exacté, il y a créer trouble. Maman ya Batu,
amonani na ye na batata mwasi te bino bo créer ba affrontement mama nani na mama nani to yebite boyeba ke bilili na internet etikalaka ndenge mama Marie José lobi eza télévision to ekoleka soki osalire libota ya batu yebaka peine no ezali tosa musala na biso na ndenge ya solo mama Marie José to ya po to yoka vérité ngana lingi ebimaka na munoko no ndenge za boye batu bazoyoka ba comprendre que de rumeurs to ba polémique inutile to ba buzz internet ekoki ko bebisa réputation ya libota ya Shungu Wembadio mama Amazon na bino lelo yo relation nini obozo garder parce que lelo yo to ebike esika o boti bana ozaka na libota wana on a relation ya bana sila te relation nini obo garder lelo bino na mama Amazon. Bon, relation eza ya batu na coin na bango, mais il que relation eza malamu parce que dernièrement, nga nazalaki na mission de service, mais abengaki petite soeur nanga Kato Shungu que je sali, abengaki grand frère nga na Landistani Uchudi, abengaki pe petit frère nanga moko Patrice Odimba. Na moi problème moko ezalaki kotala ndaku oyo papa Wemba asombela bana na ye, soit disant bana ya libanda. Ndako boyoka kezaka na bandal abengaki bango po apesa bango officiellement livré parcellaire pe amemi bango ti kuna po alakisa bango eta nini ndako yango ezalaki menga nazalaki te nazalaki na mission de service pour vous dire que azana problème na biso te biso pe tozana problème na yete ayaki ko luka belle famille na ye po alakisa bango eloko kondo atikelaka bana na ye ya libanda. Donc vous comprenez que ça va trouble ba créer inutile maman Amazon azana problème te toyebite famille à papa Wemba na loba famille à papa Wemba n'a pas un problème avec maman Amazon parce que awato solo ande na famille ya papa Wemba soki maman Amazon soki azana problème na famille à papa Wemba wana etali mais famille à papa Wemba lokwa ba reconnaître que makila na bango ezakuna bazana problème te na maman Amazon apesi bino mikanda ya lopango ya banda yango lopango bolingi boteka pour famille à papa Wemba bazo welela lopango na bana c'est que lopango ngo ya mwana ya banda papa na ngai famille ezo welela ata eloko moko na bana te parce que bana bazaka bana na biso bano bazana libanda baza ebele lelo soki tolobi pe ke to welela na bango ndako to welela na bango ndengeni parce que na lingi na pena éclairci esika moko parce que na okaki pe na réseaux sociaux quelque part balobi biso tolingi toteka ndako ma campagne neti ngala pesa no bino exemple ngai nazalaki mwana fait général Uchudi papa na nga mukolo akufa famille biologique nae babotola biso ata lutu te babotola biso ata montre apamba papa na nga azaka kolata te boni biso lelo toya kobotola bana ya Shungu Wembadio puta toyebike yana nga botaki bana ebele atiki dendako tokobotola ndaku nini po toteka parce que ezalaka biloko ya bana ngai le nazalaka na no pe jeune fille et pas ya tata nga babotola biso te lelo na koma tata mwasi songolo ndena ya kobotola biloko ya bana ya ndeko na nga akufa likambwana eza lokuta papa balinka ba salir ndenge ba réputation ngo ndenge réseaux sociaux pe naza ko kebisa bino internet bilili ezali tokolukisa bino ba journaliste boza ko salir ezala libota papa Wemba ezala ba collègue na de service cela veut dire ba musicien mususu o bolingi botia biso na bango na conflit tokolandela bino toye makamba ba musicien mususu po kundoli yango ba musicien bolinga batia bino na conflit mama Marie José problème na yo na Kofi Olomide le grand mopao eza nini po famille ya papa Wemba etombokeli Kofi Olomide na bilili so totali na cimetière mama Marie José Mutalobaki problème na yo to ya famille ya papa Wemba na Kofi Olomide ezani papa merci pour la question wana na cimetière na kanisi peut-être ozalaki olandaki ngandenge na lobaki natangaki ni Kofi Olomide ni papa Félix Wazegwa okutu na respectaka mingi parce que aza mwana oni britannique kolo verbe na respectaka yo mingi neti Félix Wazega auto yembela yana nga nzembo moko oyo kutu soki na yoki yango na lela aka mikonso ya to ana problème na mutu te nga na salaki allusion na musicien moko alekaki na internet alobaki mabe na cadre ya libota
que libota papa Wemba et négliger tombe à papa Wemba et que tombe na ye eza ya kopasuka. Yango na lakisa ki ba journaliste na cimetière nga na lobi boloba ki que tombe ya mowe eza ya kopasuka. Mais tombe ya mowe yango yo e pasuki te. Musicien na miyebi na tanga ki kombo mutu te na loba ki boy. Ata musicien wana lelo soka yebana na mukili. Mais eza pona na tina na papa Wemba. Mais soki biso lelo famille papa Wemba to aba bola. To ana mbongo kotiela e Pierre Tombalite. Mais ata musicien wana po aza africain. Aoka pe ko besa biso tandambu. To bakisa poto sa ela e kondo Pierre Tombal. Famille biologique à papa Wemba et a un problème ata moko te na musicien moko ya RDC. A un problème te parce que bino nyon so bolela ki mowe pe to féliciter ki bino bolala te. Petit le bo continent kolela e na banzembo. Merci beaucoup. Donc, bozo sentir que ba rumeur le tozo kunda ba bosoto wana tout oh ba lobaki. Moi je vous dis Trésor Bukele King. Moi je suis là non pour nako sala propagande ya ba rumeur ya buzoba. Mais nazaka wana avec tour ya mboka pour faire le tour. Je paie mon transport, je descends ici comme muto batu bazo kanungu nungu. Soki na kokuta nete na kutani atana proche na ye nande konaye toyoka ba vérité ou ezobima. Mama kondo papa Wemba akufi toke pene eloko yango wazaki moto monene wasaleli bino pe na famille ebele wazaki chef coutumier oyo lelo tombo na ye kokai kozala lokwa tombo ordinaire te po ata bato na ye ya mboka baressortissa ya lubefu bakokai kosangisa mpona etongama na ndenge ya bien. 2 ans yango yo kondo papa Wemba afandi lokwa batu ordinaire bino famille ton bozo tala eloko est-ce que ça sonité pour na bino parce que papa Wemba azongi e pa na bino. Papa journaliste na pesio merci pour la question wana. Je me répète encore na ABC yo boye. Papa Wemba komaki star international. Pour te dire que atana ba obsèque na ye famille quelque part ozalaki na moi à dire te parce que ezalaki susu ebembe ya famille ya Shungu Wemba di ote et comme qui ebembe ya monde entier. Donc na biso famille tozalaki soumis na ba obligation moko il fallait to landa. Par exemple na lingi pena longola likambu moko oyo elekanaki moi mabe na interview moko. Par exemple, là, tous allez qui n'a qu'à parler du peuple, naebi que protocole d'État et salaki makamunango parce que batunaki. Ata papa André Kimbuta, vraiment tous en a problème na yete parce que protocole d'État soki et sali makamu. Surtout que mon konziambo kazalaki sur place. Donc il fallait tous se soumettre na logique au gouvernement et même là qui makamu. Na zongi ce qu'on a question na yo. Na zongi ce qu'on question na yo na sens ni. Balobi biso to négliger tombe ya na biso to koki kosaila ya tombe tete ba ressortissant ya lube fukutu tena lo ba ressortissant ya Sankuru Mobimba bazala ki pe prêt ya kotia ba maboko na bango na poche pour na kosala quelque chose na ebiso ki naza ko jeter excellence Emery Okunji ba fleur ebele po banda mukolo kondo akufa abanda biso na ti lelo yo 2 ans après excellence alekaka na ndaku nanga ayaka kotala bana songola tika atiaka maboko na poche na ye po bana na balia. Donc papa en plein oyo ebembe ezwaka ya gouvernement, qu'est-ce que nous la pauvre famille tokorai koloba devant gouvernement ebisaki biso que bango bakotie la kondo mausolée. Papa yango to fanda ki to bandaki kolela na kwa na biso to yebaki ke gouvernement a côté la star na ye mausolée nde na uti kolobawa lokola batieli mausolée te et que batu mususu bakomi koleka na ba réseaux sociaux ko finga biso famille na ye to pesi bino rendez-vous na 3e anniversaire na ye. S'il s'agit to que de kotoke ba porte ya ba ressortissant nyonso ya Sankuru toko salela yango biso pe libota na kati ya libota si s'agit to tiakata $10 si na 3e anniversaire na ye papa journaliste na promettre okozonga kana na kati esika oyo okoya kotunanga soki tokoki na biso mozolete ata marbre
totieli et ça les côté pour soso alia ke loko ekoki na mungongo na ye. Merci beaucoup, vous comprenez, c'est maman Marie-Josée, elle est déterminée ya koyebisa bino vérité. Maman Marie-Josée, tozo comprendre tension zanango olingi o memaka ka vérité o éclaircir batu marani. Manifestation ya PPRD o esalaki na honneur ya Papa Wemba, ba rendre hommage na Papa Wemba. Lelo yo PPRD te bi que za parti o ezana pouvoir. Est-ce que ben intéressant qui binope que notre zana manifestation parce que le bi honorable Emery a bengi sakibino boya awa après nini to sani est-ce que na PPRD pe famille za ki invité na manifestation wana? Papa, je me répète encore, famille biologique ya Papa Wemba tozana moi regret wana. Banda kondo akufati lelo natikala komona te songolo pakala oyo aza na gouvernement babengisa biso officiellement ke omona tandeki ba manifestation ezoleka na couloir Madiakoko na molokai na mona ta place moko te o ba réserver ba komi famille Shungu na moni yango te. Alors biso famille tolinga ko welela te po famille to tikala ka famille to lobate to bota manakati ya famille wana yaya basalaka ba makamuna bango ba intéressaka libota te naza ko préciser soki excellence Emery ayambaki biso pe asalaki moi cocktail moko na lolenge ya famille ya Sankuru eza parce que aza ressortissa ya Sankuru pe ya Lubefu donc aza précisément cousin na biso yango asalaka ba biloko wana yango toza ko jeter ye ba fleur. Maman Marie-Josée tomelana no moi mai 2 ans ya Papa Wemba jour obimaki na ndako jour le 24 wana pondo kende nécropole souvenir nini ya Papa Wemba ebande ko yelo na mutu oyo tikala kinango sans komikumisa oni britannique mobimbe yebi yaya wana a honoraki nga makasi na kati ya libota abenganga caissière principale na ye abenganga la vraie tata mwasi ya nanga a honorer kinga makasi parce que ezalaki ko arriver chaque dimanche ya nanga okoma na 17h a kolongwa wa lem sous 22h sokazo ke na Freebox donc ya nanga l'air nyons akotuna oza wapi so il s'agit kana lobaki na ndako na okoma na 30 minutes aolia mwa biloko na biso ya ba originaire ya Lubefu aolia mwa konde na ye alie mwa pondu na donc nga personnellement ya nanga atombolanga mokili mobimba bayebi ke base ya vie beaucoup les aki na matete o lukai on a pas petite ça na matete o lukai na pas petite ça na matete donc tant on a ko telema kokende na cimetière ezala ki lokwa ndamu nanga bakati kati pona kotala ya nanga zali ko ya kufanda wa lelo ya wana zate lelo mokili comment c'est kabiso bon. Ce sont les choses qui arrivent, hein? On n'en peut rien. Mais Nazala Kingate, peut-être les autres qui ont bien pour na lobby pe mingi. Mais merci, c'est avec un cœur attristé, avec des larmes aux yeux que Maman Marie-Josée pleure Papa Shungu Wembadio. Alias Papa Wemba Wazaki Papa ya batu nyonso Azaki Lisu Papa ya bana nekate parce que quand il était jeune amonaki déjà que oza papa bana ko benga Papa Wemba na kimobangete depuis sa jeunesse batutu ba benga Papa Wemba zaki papa pona libota na ye pona baleki na pas zaki papa. C'est vraiment un père pour nous. Oyo nyoso bolinga bo sali réputation na na sima. Oyo nyoso bozozwa matanga na ye lokola ni na bino ya kosala ba vie ya ko gagner mbongo na sima na totala ta sima. T'honorer respect à ba wei ba ezala. Maman Marie-Josée, s'il y a quelque chose au koki koloba na batuto bazotala yo contact pour na batuto bazotala ou alinga contracter famille biologique maloba ya mboka yo. Na linga kina nuna lobaka ka boyeke ba journaliste internet botika likambo bolingi bo banda pe bo bandi wana botika yango botika kotia ba titre ya lokuta po batanga bino tia titre normal pour nite kotia par exemple titre que retrouvailles entre batata mwasi na bana la bango pourquoi pas kotia titre ndengwana
Pourquoi on tient ba titre moko ya lokuta? Pourquoi on lukela biso famille biologique ya papa Wemba ba conflit na ba autorité ya mboka ba conflit na ba collègue ne ba musicien. To lingi likambo wana te. To sengi bino bato ba réseaux sociaux. Surtout bino bato ba réseaux sociaux. Botika biloko wana. Na zana nuko remercier banda papa Wemba kufa. Natikala na bana na mibale ya mike na lakisaki bango na émission moko songolo pakala. Naza ko remercier batu oyo ba encourage kanga pona ko bokola mwana na nazaka na veuve naza fonctionnaire oyebi na Kinshasa ko bokola bana star bana wana banda babotama na libumwa ba mama na bango ba déjà bana star bana na bana façon na bango ya kolela bana façon na bango ya kolatela bana façon ya biloko na bango bana na 15 de koko beta soki ba fruit na bango ezate wana problème. Soki bana mikete ba dole na bango ezate wana problème. Eloko nyonso tata na bango asalaka pona bango etikala na bango na nzoto. Bana na lelo kokozwa moi robe moko bolatsa oya 4 ans. Po ayela kanga ye azalaka na 1 année et 5 mois. Lelo akoma na 4 ans, aza na deuxième maternelle. Ya muke après liwa ya papa zaka na 1 année na 3 jours. Tena 3 jours parce que moi nana botama le 20 avril papa kufaki le 24 avril moi nana lelo akomi na 3 ans boyebi soki er moko bomona kanga na lelaka mingi po ngande na bana na kata ndaku nanga ngande na yebi ndenge ni bana na bazo fanda ngande na yebi passe nini bana na bazo mona maladi na bango yango naza kolobela ko remercier batu o basunga kanga pona bana wana. Na pesi ya Gilles Maswa, merci mingi. Pour ce qui est Gilles Maswa zana Kinshasa, aya kazwi pe abana ya ndoine pe akena bango ayo zong sa bango na poko. Na sengi sou merci na pire moi na papa Wemba moko ya bokola makasi. Maître Poison. Na pesi ba merci belé na o nyonso do sala pona bana. Leki nanga propre, homme capable. Oyebikat. Papa Wemba soka benga homme capable parce que oyebit. Encore yozaka na komba papa nanga mon général na nyonso sala kaka pona bana te pona libota mobimba merci mingi bongo merci ya ebakata eza pona excellence Emery Kunjiti excellence merci pour tout merci ya yo wekola kisola lo tema papa Emery tina na loba na ba TVT po ata ba voisin ba mona kandenge mutu kano etele makapo ya kotala bana vraiment na pesi bino merci. Nalobi kaka na bandeko na biso nyonso ya Sankuru. Boyoki déjà défi nini oyo nga na lancé na télévision que na 3e anniversaire de papa Wemba. Il faut totela eloko. Donc tango bokomona nga na ba porte na bino ya bandako ou bien bokomona famille biologique ya papa Wemba na ba porte na bino ya ndako. Boye ba ketoko ya ko senga bino oyo ekoki poto sala mo eloko moko ekoki quand même na dimension na ye. Totia na maboko Sankuru mobimba lubefu mobimba po to saila papa Wemba mozole na ye na négliger pe gouvernement te na lobeli pe gouvernement merci en tout cas solo bolela ka Wemba mais papa bolobela ke biso pona mozole botala biso to abana étiquette biso Wemba ndazalaki ya biso te Wemba ndazalaki kolo budget Wemba ndazalaki na bambongo na ye Wemba ndazalaki kosala nyonso pona libota na biso maintenant bino gouvernement soki botie biso loboko e kosala biso trop bien et ça les bisous vraiment trop bien. Boyoka babilobela lobela to balobio famille biologique papa Wemba fingi gouvernement famille mon côté fingi gouvernement. To ebike grâce na bino nde papa Wemba akundama ki na ba honneur wana. Na pesi numéro contact. Bon. Ba oyo bakolinga ko contacter biso to pesi numéro 081 95 80 250 Tigo 089 86 46 281. Papa journaliste na papa caméraman vraiment na pesi bino merci mingi pona koya kolandanga tina kati ya ndako pona ko sala ngai interview merci mingi. Merci beaucoup, c'était comme ça maman Marie-Josée. Je vous promets pour aller l'autre qui oswaka maman Marie-Josée. Je vais vous faire une télé-réalité ya bana ya papa Wemba wa tikawana na kosenga permission pa maman Marie-Josée. To ça notre télé-réalité bana mike bon mona nde bano amike bazokola sans affection ya papa oyo senga ke batu ya mitema malamu bo pesa bango affection ngo ba yeba peke no papa biso azaki star. Po ba o amikolo
esengo tikala etike ya mukolo ke etike ya mwana po etike ya mwana oyeba te obeta mutu wapi soki pe okebi te éducation ebebaka etike ya mwana toko continuer na eloko oyo batu ya internet mama Marie José abeti mbela oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na mutu ya kobongisa abongisa internet ba efasaka video po na justice nga na ozwa cameraman nga tokei bafundi mutu bo po asali abebisaki famille ya papa Wemba musana biso eza ko salir te mais kozwa information ko traiter information pe ko diffuser information. Merci, on se retrouve prochainement dans un autre numéro ya Tour ya Mboka. Ciao.